Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Taya mwasi na mobali esila te na mokili mama. Mama. Oh mama, mama. Mama. Oh mama. Bonjour, bonsoir, Nabino Balandinho Soya Congo Check Check TV. Mbote Nabino Baibon so besoin mieux de partout na monde bima Balandara Congo Check Check. Topesi bino mbote lelo lisusu ya bino oxygène. Lelo pe na ekolobe la musique te kasi na ekobete la bino li solo mususu oyo esali oyo ezolekela ngai. En tout cas, li solo oyo ezali solo mo ezosenga bino bopesa réponse bopesa ba idée pour moi na mwasi oyo akomi na suka. Moi na mwasi oyo akomi na suka azosenga bino bopesa réponse. L'histoire n'engeza boye mon vieux si Mutombo. L'histoire n'engeza que ezalaki na pasteur moko boye. Toye ko critiquer ba pasteur te mais toye ko le ba pasteur beaucoup plus que bozalara beaucoup plus na sia makolo nzambe bozalara beaucoup plus concentré parce que ce qui pasteur envoûtement comme kolata yo c'est que obunga ki obumaki libanda ya masolo. Okendaki libanda ya makambo nzambe. Nde envoûtement et ko simba yo. Et c'est là qu'il y a une fille moroboye, comme on a Patricia. La fille en question, c'était une jeune fille, une jolie jeune fille. Elle n'avait que 19 ans. A joué qui chance, il y a Kokuta Nana et Lengue Mobali Moko Azalaki pasteur. Ndeka Izalake non, bon, pasteur, to fanda, to banan, to dati to balana, de to continuer ma solo. Et pasteur Payokaki, tellement Azalaki peu attentif. C'était vraiment un serviteur de Dieu, comme la fille l'a dit, que non, Azaki Moto Bande ko banga nzambe ou abande ko respecter malobana nzambe. Après un temps, bakende ki na makambo ndenge zalaka que non, moi so bolingani, bossa la prédote, bossa la dot, bossa la mariage religieux, basala ki nyonso wana me ba combat ezalaki tellement makasi. Bambongo alibala ko bunga, bambongo ko bunga, bambula ko beta, bakombe zaki tellement ebelé. Mais si ka bakombe bande ko uta na moi c'est mobile bande ko ebate. Mais famille à moi si bazaki convaincu babi que non, mobile na moi na bangaza homme sérieux comme c'est un pasteur, bandimia bala moi na banga moi si même mes blo monsieur zangaki basaki moi ba de charge, mais quand même libala salama parce que papa ya moi si mon quoi si sacrifié qui ateka mutukana ya ateka blo ko nepo libala moi ni moi ça liboso et les kamalamu. Et pasteur wana dépensé presque eloko mingi penzate parce que famille à moi si bazaki na esengo ya moi na bango liboso azo ngala bango soni ba sainté était et azaki toute vierge mobali ko balaye officiellement donc ezaki esengo ya famille à moi si mon vieux si Mutombo a bali moi na wana moi si basali ba na bango bazaki na pas revendre te ba vendre pas parrain pendant quelques mois après nzambe kanda sa la grâce na mobali ko se retrouver na moi musala mukiem ki pa musala ki pasteur et que pasteur na biso ya kishasa izaka ya mbongo ebele penzate hein ndeka balobara ke na pasteur na biso awa bazara pasteur moko bazara na mbongo te bara pasteur moi le koso basanga ke belé mais lui le roi zaki un peu intègre et ça dit que non azela avant de la azela mbongo mabonzate akiko lukama musala libanda azuma quelque chose à kosala na effort ya moi si à ça l'effort mobile a quelque chose à ça la part Moussani qui pasteur et mobile a commis salarié chaque fin du mois il gagnait ne fils qu'un rien au bande ko sunga bango na ndaku ba comme ko futi ndaku na bango moko na moi si donc bazaki libala mozaki heureux après un temps moi si avant dit quelque temps moi si dois imiter mobile pas bande ko supporter na ye famille mobile ba comme ko loba moi sabota raté parce que bossa na que non moi c'était un pasteur alors que charge makambo na pas silisa mais nzambe le kwa tikaba na été moi si comme na zemi moi si comme na zemi papa moi si aboti banda moi si banda zemi ti moi si abota famille mobile ata moi ko ya kotala ina ndaku te
azokembaka ye na famille na ye na mobali na ye ti mwasi aki kobota bota na ba conditions difficiles ikomba basala césarienne au moins aza na position transversale au moins aza na makolo koto libumu koto mutu koto moyen mwana bimamala moya te il faut ka ya césarienne nzoki ezalaki ba plan ya diable ya monde ya ténèbres nde ka ezalaki no mobali kwa za pasteur bazoluka ba gagner mwana bango po malibala wana ezosimba te batie ba complication na kobota et mama ya mwasi azalaki toujours molende na ba prière abiki mwana ye akobota na césarienne te akobota na normal et mwasi ake kobota akembi na hôpital malgré ça mais après ba prière maman ya mobali écoute ya pasteur ye moko te mais ya maman ya mwasi ye moko nde mwasi ye kobota normal mwana mwasi aboti bien sangwe ke na famille ya mobali ke mwana mwasi ya mwana bango aboti bango nyonso bakangi kanda aboti pona nini bakomi koluka ko compliqué ti mwana mwasi wana mwana kokisi 3 mois baya kotala mwana te bende ko mobali bakoma kuna te kaka kotinda maluba kaka kotinda makambu kaka koluka ba problème mwasi avant na kaka ki parapete bakoya kaka bazala belle famille nga bakoya nzoka bazobongisa plan tellement baluki mwana mwasi wana mingi bazwi Patricia wana te bakomi koluka mwana na bango moko basa façon nini bakokoisa kondima na ye po yende sikoa s'en charger na mwasi wana babandi koluka mobali muke baela mwasi wana bakisi na ndako ya kolia esimba te baela ye basoso ya kotambola mwasi ali po akufa esimba te tellement maman ya sambela makasi maman mwasi okende kanga prière wana akanga biloko wana mabe wana ezo simba te bakomi kuna mwana bato ya mongala tokoka ete bake ko attaquer mwana bango moka mobali bakomi kolandela mwana bango kolandela ye ti bazui esprit ya pasteur coutume na bango elandi ye elati ye ekomi kana ndako vana mwasi la baboy ote coutume na biso za kaboité ona coutume na biso za kaboité ona coutume na biso za kaboité jusqu'à fin de compte ba ko tikela ye mwasi ya kintudi loka bazaki bayandi ba ko tikela pasteur mwasi mususu na ndako azalaki nièce na ye moko propre ba ko tikela ye na ndako papa nanga musa yoka ba ko tikela ye mwasi na ndako ya kintudi. Moi, si je n'ai pas liboso na patsa moni makambwana atuni oh qu'est-ce qui se passe oh non tu ko tikaye po ye mokalambe la mwana biso asko la bilamba na ye mibine kolo mususu na mwana biso ko simba te mwana biso bazo a charge na ye na ndeko na ye moko. Moi si motema tondi ake ko solo na ba parents papa babi ke na kitsa motema ko na makambwana te ekoleka ake ko solo na ba parents na ye ba bise ke non tika makambwana mona ngo normal et après même te so que ça ngo ba combat on ba na za pasteur bokolonga ngo kaka pasteur a changé et comme il anda ko bossa ta prière na ndako o na sina bondelaki to ke l'église o ngana ke lo sambela ko ta ba voisin église maman komi ko kimango ako et comme nini que non mobile comme ceux qui ont fouté ceux qui nini et comme nanda ko chaque jour guerre na mwasi ko finga mwasi ko benga na mwasi nanda ko ganga ko loba ko finga mwasi comme malheureuse nanda ko na moko libala asala telo ko mokote et comme ka ba problème na bébé na maboko mobile ata miliki ko sombela mwana na ye moko propre lisusuté. Après un temps et comme il y a bitumba mbala wazo bag na ya latsa mwasi wana latsa ki mwasi na yazo ngakende koteka mama na yazo bela papa na yazo bela misu il faut aboto la bag wana ba wela bag ya mwasi na ndaku abeta mwasi tia étouffé mwasi na coussin oreiller to benga oreiller pour mwasi akufa heureusement les ki mwasi alaki na ndaku jour ngo wana ayi kokuta bango ndi sala ke non mwasi wana akufa te a échappé na liwa tango échappé na liwa ba parents na ye ba ekoya ba parents ba ekoya ba tuna makambu bon mobile alobi ke non alingi susu mwasi te balongola mwasi bakende na ye lokola pe souffrance elekaki papa mwasi alobi ke non sala mukanda so lingi tokenda mwana biso ye moko sala lettre loba ke boyi mwasi na yo tokende et le mari a acheté le papier il a écrit une lettre ndi apesi ba parents mwasi avec bosa mwana bino bokende na ye ye moko abimisi biloko apesi bango mwa bakende na mwana mwasi kokende bakeye sala ki même pas un mois même pas 2 mois mon mari ko senga divorce na tribunal pour ba pesa ye lettre na divorce akoma libre ça la vie na ye et moi ça boy ko ndé milai alors que non le quoi a besoin de liberté ba pesa liberté na ye ba pesa liberté mobali après quelques jours ba ko mobala santé fimo bo azala ki ndeko na ye to bi que non azaki nemboka moko kintu de ba benga bango kuna a santé. Moi c'est avant na pasta motema avandi mobali pe amonika moyentra ko luka mosola comme que a voyager ki nemboka mabe luka mbongo pour ma ramener bande ko simba te
tellement moi c'est que non ah salinga boye ba que non makambo na ko simba te nzambo te akawana osalaka ye moko ko juger yo mobala bandi ko kemba bandi ko nyoka wana moi na zemi ti aye ko senga moi c'est on a pardon bolimbisi moi ça fungola banzela moi sabi ana problème na yo te banzela no ezala polele mobala bali aki abali moi wana baki ko fana na ngola et kaka siko na bete même lui solo ça même pas ba jour je vous dis bandi ko nanga Congo check mes téléspectateurs je vous dis vrai mobali monsieur fungwami aye ko se retrouver que azana moi si mususu na ndako baboti déjà bana mi balé et il y a ça dans un mariage religieux et la femme qui les mettons o yeba que moi sina libala yo wana moi si wana aza siko e pa na bango na mwana na ye bafandi na bango pe basala vie na bango et mobala komi kolela o yozaki ba shona ngate ngana baki na bala moi si ote moi songa na bana yebi ezali mama mwana nga liboso wana de moi sinanga oyo moi sinanga ite de mobala komi kolela c'est un pasteur je vous dis o siko voit les longo o ezalaki ba mvutement o ba mvuta ki ezalaki ba problème akomi ko luka azongana na mwasi na ye o ya liboso o ba botaki na ye mwana moko mais entre temps asi ya bala pe religieux azana bana mi balé aboti na mwasi wana mwasi o pe liboso akendaki wana abala na été 11 ans de séparation na balité avant d'akra beaucoup la mwana ye mwana azotanga abundaka malema po beaucoup lu saka mwana ye siko mobala komi ko ya ko luka bazongana na ye. Et moi si wana yaki a posé nga promotionnaire bi oxygène yebsanga na sala nini tala mobali ya komi ko ya na sala nini babso ba nga ke non po bali no pété zongela ka mobala ngo mais il est passé à bala na ke koza deuxième femme to yé pas à pasteur est-ce que divorce a permis na nini na Bible ako divorcer na moi si on a pas zonga nanga to a sala ndengini pona mo se ba sa boti bana mi balé. Maintenant la femme est confuse Patricia wana a commis confuse azo ibate a sala nini yango ko poser problème pa na ngai alobi ke no oxygène lobelanga lisolo o na Congo check enfin ke bande ko na biso ba pesa ngai de atape meti wazana sima ya sima ya caméra ye pa ko na idea ko pesa Patricia wana asala nini azonga na mobali wana to aboya soki andimi akoza la deuxième femme to ba ko ke ko bala ko ça déjà divorce est déjà prononcé parce que ma deuxième femme to ako sala ndenge nini siko to lo banini andima te bino moko ba téléspectateur na biso ya Congo check TV boloba po boyoki lisolo boza nanga elongo bo pesa nga pe ide na yebisa nini azonga andima pa mwana wana to aboya ka lukombali na ye mususu est-ce que ça na droit ko sala e pa ko sala deuxième mariage to ekozala ndenge nini bo pesa nga ide donc babunda baswana baluka babomana mais ce qu'on bala komi ko zonga yango vie na ngalomba yemba matata ya mwasi na mobali sila tena mokili mama oh mama oh mama. Donc maman ozara compliqué na mama bala ngo ya biso ya biso na mokili awa yamba ba yesu ye kutondima ke abayaki na mokili to zela ke abala poto ta ne libala ngo ezalaka ye pa ye abali na ete siko to yebite libala ngo ezaka ndenge nini tozobunda na biso na biso boy siko boy bisande ko mwasi wana andima azonga na mobali wana papa bokola mwana na bango to pe aboya. Et bino pe ba pasteur s'il vous plaît. Bozo ki sabiso soni. Pourquoi envoûtement e kozwa moi si on a té pour yozo ki kaka mondimi simple na église. Mais envoûtement et là ta yo moko pasteur. Tu okende ko se remarier au bala moi si musu bota susu bana après ko lo bakeno izala ki envoûtement. Comment tu peux être envoûté? Bon ce que tu commences à aider aux ongela moi si wana ki bonzambe zongi. Bon so ki bonzambe zongi ya solo. On dit comment na basimi balé. En tout cas, nos pasteurs, bon, mais qu'un peu qu'on revoir, nous. Banding na bino ya kosambela. Pour ceux qui, bon, vous me comme atteindre bino boye. Et bon, biso bandi mitoro banini, to kende wapi. Pour n'ande comme moi si, zala calme. Tous la solution de Congo check. Bande qu'on a biso bayo ki solo. Tous la base de la biso réponse. To kabare ba commentaire. To kabiano na bango na Congo check vraiment beau réagir botika ebo été parce que nga naza limité
na ebité na place na kolo bana nini bino nde boza na réponse na mi teme na bino pe na minoko na bino bo fungola yango bo pesa ndeko mwasi oyo réponse azo luka pe bo pesa idée nini ya sala pour à s'en sortir na likambo oyo toza nango. Merci beaucoup à vous tous nos téléspectateurs de notre chaîne Congo Check Check TV. En tout cas, merci Nabino Balandi Nabiso, il y a partout na kati ya monde, ils en a RDC, na Europe, na Asie, na Amérique, na Océanie, partout. En tout cas, bah merci Nabino Balandi surtout il y a Congo Check Check. Tout ça on a pour Nabino oxygène, za pour Nabino aeli bino masolo. Pe na kobete bino masolo musu ya sika et koya pour ezara kebele. Ou eza juste et bandeli. Merci Nabino Balandi. Merci na mon vieux le boss des boss, le patron des patrons. Sibou Mutombo depuis l'Allemagne. Merci à Meti, le grand caméraman, ya Congo Check Check TV. Merci na Darling la Canona. Merci à Maman José. Merci à mon vieux Moussa Claude depuis Paris. Merci à Miraïsa Alengi na France. Merci à mes tantes. Merci à Balanzine surtout à Congo Check Check. Merci na Vienanga dollars, $100 c'est quoi? Na marché à Liberté, Bilele, Yonde Moulati Simonene, ya Oxygène. Merci na maman Lili Fungola Masolo. Merci à mon papa Willy Ewanga. Merci à ma maman Charlotte Alengi. Merci à vous tous. Merci à mon vieux Safa Louzayangamo depuis OCC. Merci à mon manager TV Son. Merci à Mega, Master, Tornado, Harmonie Marcus. Arnaud, Daniel et gracieux d'être ici. Merci à vous tous. Merci na Baïban Sobolandingai Tokutani Mbalasima pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Congo Check Check TV, Yassibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yassibo Mutombo.